mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo je saute pas nazalaka moninga na yote ngai se beniko popoli po kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga nazalaka moninga na yo te est-ce que nga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yote Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Topesi binombo te partout bokolanda biso lisusu boyena tolobe la vie officielle. Voilà, merci na bino, merci na confiance, merci na bolingo bozanango à travers biso bandeko ya bino pour tozalaka bandeko. So moni biso boye déjà partager émission. Apport na yo ezaka partage. Et puis sinon nous abonnés na bisoté, abonne-toi toujours dans moi chaque fois et en gratuit. Washington, merci, bon séjour à toi na Angleterre wana parce que très bientôt on va na London na otambola ba Manchester ba Newcastle na otambola pina London na ozala wana. Ipe de Koka, merci de votre service. Emile Bamba de Zurich, bon séjour à toi na Kinshasa. Et merci également na Bino Nyoso, Bandeko Tozara na Bino, Jérimbo na Canada, Didier, merci. Et merci aussi na mon petit frère Mbogen, la question Mbote Bene. Émission Tosalaki Yango, Tosalaki première partie, deuxième partie na Biso Yango Lelo. Tobaki émission yo normalement, Tobo 6 à Yango Mobimbate. To Betaki Nzela Ndengen de Konabiso Paul Madikita Abimaki Kinshasa, Koya Poto Nzela Makolo. Ba réalité na makambo yo amona na nzela, je crois que tosukaki na Lagos. Lelo tozo kende sikoyo kobimana na Lagos, toyeba atambolaki ndenge nini ti na ndenge ay kokoma na mikili. Mais na mikili tosuka pe lelo tosuka kaka kobimana, c'est-à-dire kobimane Lagos ti kobima Maroc. Voilà. Donc restez connectés et partagez déjà encore l'émission. Parce que nous avons Bédikia, la préfet de Toulouse, Bédikia, message de comment qui a un message de Paul Mbote. Mbote, de Papi Gen, merci encore pour
invitation lisusu po to continuer masolo na biso et napesi pe mbote na bandeko nyonso bayambaki bien émission liboso oyo bakomaki babengi biso pe lokola Bedikiala préfet à Toulouse napesi yo mbote siko ozali namonaki message na yo en tout cas merci grâce na bino nyonso nde pesi biso sous force ya ko revenir pour continuer histoire na biso ozo édifier pe bato ebele. Voilà. Alors, aux qui peut quand même moi retour par rapport à l'émission tout ça, aux moi retour. Évidemment, na qui moi message ya bandeko ebele. Bameka ko benga na pesi pe mbote baby. Yeser na biso e para benga ki tout ça pour na ko féliciter par rapport à l'émission tout ça la ya liboso. Et bandeko ebele ba réagissa ki na ba commentaire. Et en tout cas, moi, tout tanga ba kombo na bino nyonso ezatema. En tout cas, merci na bino. Et lelo, j'espère que tu continuer les solos na biso. Na bato nyonso ba ozwali bakwa kolanda na bi que contribuer toujours d'une manière ou d'une autre. Et ça, on dirait ni tango zo mona mutu parce que yo beti les solos na yo, mais ça on dirait ni tango mona mutu. Oyo to lekana ina banzela, o lekana ina banzela wana mais awa komba awanga na banzela bio tenga leka banzela tenga la banzela ngana zwa avion direct na koma ah ça on est tango monaka mutu azo wanga na réalité na yeba vécu na yi. Non, ça fait toujours triste ndeko Papi Gen comment on a que ba réalité mo boy muta viva azo masqué yango parce que zalaki ba événement moko souvent négatif muta masqué yango po a pesaka ka positivité na parcours à vie na yi. Et ça triste, et ça vraiment triste parce que au moni auto mona dans le passé, il y a monde mutu etaya à venir na biso. Il y a monde mutu etaya à venir na biso. Donc ba pasi wana bako kemba wana, bako lala balibanda, bako teka ba makala, bako teka ba mai. Et ba passer na biso wana. Okomi mboka moko sika, okomi ti 20h oza na place olala token olali libanda. Donc ba o nyon sotomona wana yango pesa biso mentalement fort pour lelo avenir ezala ndenge ezali. Donc c'est triste tango bato bawanga naka o photo lo bango vérité ndenge to viva yango pour mutu mususu azo traverser cette épreuve et ko encourager à mona tala ndeko Paul Madikita à les canavi oyoyo mais les lois en poto les lois en Paris les lois stable et go fortifier donc émission tout ça là et ça quelque part bat musu ba komo nango soni o lobela passé na yo na ba point ezala ki na ba point moko faible o lobele lango or biso tozo lobelango parce que toyebi et ko encourager batu ebele o bazana banzela de façon que bazwa courage nanzela na biso ba continuer nzela ba lembate pour lobby barokoma toujours na destination na bango. OK, voilà. Alors, tout ce qui na Lagos, kobima na yo Lagos ndenge zalaki mais avant to kota na olingo mi ko bete absolument moké parce que place on tous les cas on peut mo mbangu. Et là on est sala ki batu balela. Il y a trois choses. Et là que sala batu balela soto komi neti na ba Lagos wana. Et là que sala batu balela premièrement ezala ko komi na mboka ozana soutien te ozana ndekote na poto. Okomi na mboka ngo ozana ndekote na poto siko bamboka wana pe anglais. Bamboka wana pe anglais. Oyebi pe langue te. Ozotala pe soutien za te ndeko na poto azate. Babiloko wana ndeko na poto nde na banzela ngo totambola to benga chef. Chef azate eza eloko ya liboso esalaka ke batu balela azotala soutien za te et azape na chef te siko azomona te ako vivre ndenge nini yango esalaka ke emema batu na kolela eloko ya mibale oyo esalaka ke moto alela eza bandeko mpe oyo tokuti na terrain bandeko tokuti na terrain généralement ezalaka chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie. Que oye, ozana ndekote na poto, oye, ozana ba difficulté, que o ba pesa yo loboko, na banzelo ba réalité zebele. Nanzelo ba réalité zebele. Ozota la penza boye que non, na place au komi. Tant mususu pe même po ba yambo ba yambo molali olala na couloir, ozolala na balcon.
ozomona bapasi wana ba mauvais accueil o pe tozo yamba o tozo zwatang tozo koma na ba pays étranger yango neza deuxième eloko esala ke mutu a bandagolela et eloko mususu pe lelisaka mutu eloko amisatu elelisaka mutu ezalaka ozomona neti tango tokomaki neti na ba Lagos wana tokomi neti tango musu na ba Lagos wana eloko musu elelisaka mutu mutu akomi pena na Lagos même place avant de ate place avant des atos na mutu te ozana mutu ta ko yambo oza pena na mutu to oza pena na mutu te donc oza pena na place okende te okepe tango mususu kosenga $1 na église mo boye tango musu pe baboyi lelo ndenge mokile koma mutu mususu akondima même sous pasteur babisi mais oyebi état d'aminé te omoni babloko onde lelo ekoma oyebi état d'aminé te tango mususu mutu abatazana normal azaka réaliste azotambola azoluka vie place même okomeleza te au mon appena que non mutazo passé na petit sac na na Mukongo ti 22 heures azu place rola la te azotambola donc na bilamba na e na nzoto place la les ate yango mona que non mutu oza obligé ka folela oza obligé ka folela pour ba réalité kuti en tout cas c'est difficile libande ya pena passi libande za pena passi mais ko réussir libande za ka esprit en tout cas esprit faut vraiment un esprit pour moni banzelo neti ndenge totamboli boye tozo ya tango mususu na ndeko aza pena na 3 yaya na poto wana zo mona ka koma poto liboso na biso mona yaya moka bengi na midi yaya moka bengi na mo ba 18h mona ba 22h yaya muso bengi yaya mba na ba pel pena mikili 3 yaya pena na poto azo bisa biso na okoma poto liboso na bino ngana na ba yaya misato na poto même père même mère na okoma liboso na bino mais ndeko wana j'étais son nom atikala pe okoma poto te lelo boazarane na kini mazana ba yaya misatu na poto babiso tozalaki neti espoir penza te ya okoma poto pozo ya ozana ndeko te mais biso tokoma donc poto za libande za pena monde moko à part za na ba réalité belé ndeka tozo avancer na émission en tout cas na katikati na robetelo pena 5 choses ou sala ke mutu tanga zo na ralia réussir akomati na poto 5 choses. Il n'y a que 5 choses. Non, voilà. Alors, restez connectés. Parce que ma caméra est bandée. Alors, nous sommes dans Lagos. Aussi, si peu ces jours dans Lagos. Obima qui est Lagos ndegeni. Ngana ici Lagos. Na vanda na Lagos 10 mois. Et 10 mois tango koki na kokisi na makambu. Na moni que non, là où on a zanango déjà et ko sala ke epousa ngai. Et comme ça là que epoussanga iti moi ba l'Algérie epoussanga ti moi ba l'Algérie à Maroc écoutez destination est à Maroc mais na Algérie na Lagos moké on a zui na bi ba réalité pe za rebelle na mokili muta ko bela na kin et c'est ngo Pierre Balar na ko zo pe réalité mo a faillite na moi ba business ango to salaka ya matinda donc lokola moi moké on a zui e kokoka ko komisango moi ti na Algérie. En tout cas, Fona Bima Lagos n'a percé Algérie. Naïbi déjà que Fona Nango n'a comme Algérie. Et n'a comme Kaka Nano Algérie. On a déjà, toi, on a un master déjà. On peut te vendre na Maroc. On te vendre na Lagos plutôt, na Nigeria. Baza déjà na Algérie. Ba progresser qui déjà. Baza déjà na Algérie. Moi ndambo pe ba komi déjà na Maroc. Si tu es déjà que na Algérie, kayo zalaka. Na Algérie ba bolo kuta osaganate. Toza déjà na beko wana. Yango to bande ko penser ka na Nigeria nde na zaboye soki na koksi l'armor de jeko comme sangati Algérie. Pour Nigeria ti Algérie na batambiso tozala ki wana fo 400 balles. So 400 dollars. So roza déjà poti Maroc ndem tebe ta $600. Donc biso sko za ki to na Lagos wana. Donc tozo c'est la raso na kakis na kokisi $400. Na tracé si qu'on a qu'en Algérie. À l'état on a la monnaie qui bambon pe koki na ngomo ba $500 déjà na poche, na habité na ko tracé maintenant Algérie. Allez c'est là où maintenant il faut au longo siko Lagos au kende ti na village moko ya Nigeria kaka o eza na frontière na Niger. Pour objectif eza na ndenge tozaki na Lagos wana pour kende Algérie il faut le cas par Niger. Il faut le cas par Niger. Parce que désert wana
oyo ezokotisa biso na Algérie eza désert ya Niger. Et voilà, nazui voiture, nazui babiska to futi batike, na ye ti na village moko ya Nigeria na bosani kombo nango lokola eza masolo na ba 14 ans passé. Et nazui bisi ti na village wana ya Nigeria. Ale siko na village wana na bandisiko ko luka ba voisin moyen pona bimakaka na Niger. Na bimakaka na ville o eza déjà na tiki déjà Nigeria na koti na Niger. Ezalaki pe facilité obika tozana ba mikanda te. Tozoya na biso ka bongo ba système kaka bo futi chauffeur mbongo achebino na car tout ça. Et to komi sikwana pona kokota sko Niger sécurité ya ndengwana parce que ça frontière. Eza frontière. Déjà tokelo mo musika trop. Ba yebisa que siko obomba mbongo wapi parce que banzela wana pe ba couper de route ba ya bazana nzela wana. Est-ce que vous avez conseil ya bomba là parce que obomba mbongo wapi pour mbongo wana on peut permettre comment Alger. Ou même bon. Voilà question très importante. Biso siko tant tozo longwa Nigeria. Tozo lingato ya sko na Niger. Oza sko na mbongo menanzela babotola batu mbongo. Ba soda ya ba lokoso babotola batu mbongo ba couper de route ba voyou ba bandi babotola batu mbongo. Siko foko bomba mbongo. Siko yo biso tant tozaki na Lagos et tobande ko utiliser mapapa la gomme. Faut somba li papa la gomme. Oyo eza musuni ya mukete li papa la gomme eza musuni mwa un peu munene boye. Tobando somba mapapa wana. Siko na Nigeria tozaki na ba vie na biso babandaki ko divisango par deux. Azui li papa ya la gomme a divisango boye par deux. Omoni pena li papa e komi mibale. Allez ba creuser moi muke loko leza li papa musuni ya munene ba creuser moi muke nde ba division par deux bazui l'autre partie ba creuser moi muke na se mususu wana ba creuser moi muke ba kotisi mbongo na kati na sachet to chembongo na sachet to kotisi na la gomme ale to kangi li papa to che colle par texte tout autour ali papa le to kangi li papa siko li papa wana il faut obebi sango okotambula nango te na banzela wana ezala ya sika il faut parce que bakoyi ko botolo li papa il faut bebi sango comme salité. Siko tant toza na Lagos wana ozo linga siko o voyager o ya ba Niger ale obandi ko bebi sali papa obandi ko bebi sali papa tamboli nango e bebe comme li papa mo lokola ya kala ale siko foza na système moko oche basket moka sika na kati ya sac oche li papa mo so sika na kati ya sac tango bambila ba ko kango na nzela tango bambila ba ko kango na nzela ba ko contrôler oza na mbongo te li papa oyo cheli la fola tango yango ndo tambula nango sala nango nzela fola tango ale siko policier otala mingi sac tango otala sac aomona basket mo sika na sac robotolongo otala li papa mo sika na kata sac robotolongo nzo ngai nazana posa bobotolongo mais li papa na lati na makoleza déjà salité yango ndi mutiana makambo yango ndi mutiana lar na kati do totambula bongo yango moni na banzela wana kolongwa Nigeria koyati kokota ti Niger malgré bakanga na bango ngai donc na koti Niger na koti déjà na tiki Nigeria na leki frontière na koti na première ville na bango bakanga ngai Kasho mais na Kasho wana bakosa la légion te na lipapa poza lipapa kala libanda pe mais mutema pose bima pozo ebake vi na ngeza na lipapa wana mais bango sko bako salango attention te batalika sac babotolo li papa sika basket asika nzoka yo zolo baka gloire a Dieu pour li papa salité wana yango ne la raison na kati donc to mina mbongo bongo poya po ba système obaka mbongo na nzoto baebi bako fuye yo na bandenge moko boza mwasi penza donc bako kipete koza mwasi bako kotiso pena misapiti na silipa basi bako fuye yo bako bimsala. Alors, tu continues biso parce que question est qui question moi tu peux tourner ngango bah il bomba bon ndengeni voilà donc je crois que moi j'y réponds 5 minutes. Alors, au combien la première ville il y a Niger et combat ville on dit. Ville na biso pena ba kombote logo eza moi ça date de longtemps. Et tant que na komika na ville ya liboso Nigeria il y a Niger na l'équipe frontière tout de suite ba kanginga. Oh, yoza na mikanda tozo kende. Mikanda zate tozo kotaka ba frontière wana na ndenga ba chobo mikande zate bakanginga mbara moko bachenga na Kasho bachenga na Kasho
siko ba système tant to voyage kawana romine mbongo touté romine une grande partie mais faut-il kala na bambongo moko boya ba pamba na pambele zalo na poche ezalo na poche parce que eza bambongo estikala biso na ba poche ko somba lipa na nzela na soki mbila kangio tanga ko contrôler na poche akomona ta musuza na ba $10 ba $20 mo na poche nzoko zano na laro eminama akomona ka suka no yangwana ta muswa botolio yango me yo la rezali donc oko sara ko tu poche vidité na tango mine lar foza na mo ba mbongo mo mike na poche ba $10 ba $20 ba $30 yango to tambula nango za nango na poche po ebi maneti mokonzi tala mbongo mombana no ka yango suka na suka nga yango biso peka ba jona ko kota na koti na première ville à Niger ba kanginga poza na mikanda te ozokende wapi na ibisi bango te nazoke na Niamey parce que moni capitale à Niger Niamey na bi nazokende Niamey naza na frère nanga avanda kawana oyo uti wapi na ibisi bango na uti Nigeria nga na vanda na Nigeria mais nazokende Niamey pour na la frère nanga aza malade omoni nzela wana tokosaka nzela wana tokosaka po soko olobika ape vérité et memela o ba problème nzela wana tokosaka na nzela okoser moko bayokeli o mawa nazokende Niger nazokende Niamey kota la frère nanga vanda na za malade mais batyenga quand même na kasho ale bambonga mike on azaki na ngona poche babotolinga déjà faut batiko na kasho ti butu po soko kunda mbongo mo quelque part obimisa mais ba fouiller ba mona ko zana elote batali pena ke no batyenga na kasho journée mo mbati pokwa na pokwa batali ga bango mo babotolinga bilamba bien propre ba basket bien propre ale batiki ngana kende tango na obima bona zuli papa nanga salitwe o ezaki na porte avant kota na prison otika ka na porte wana na zuli papa nganzo ale papa na mtana lar le temps avancé ka moi muke okomisi ko place ko ozo siko ba bis eza na ngwane belé so quotidien na mboka ba bis eza na ngwane belé siko ebimisa bato Niamey ale place wana nde siko yo ozui moi opanzi moi li papa o récupérer moi là pour siko poussa no komati Niamey. OK. Alors, OK komi na Niamey. Tongo na Niamey siko ile kainde. Na komi na Niamey ba pokwa. Na komi na Niamey po place wana tant na babimisi nga na kasho et les temps tozo bis na zubis les temps bo rouler tokomi lobby nango na Niamey tokomi siko na Niamey na pokwa. Tokomi na Niamey na pokwa l'unique adresse nazalaki nango na Niamey nakomi wana baboko yamba ngai. Oh. Baboko yamba ngai. Et pas congolais là. Congolais. Pasteur renommé na kata Niamey. Pasteur renommé na kata Niamey avanda na Niamey makenda ba mikili aza na église Niamey ba congolais belé bavanda na Niamey basambela na église nzamba pambola bena na Niamey zawana avanda na ngasiko na Nigeria nazalaki na ayebi ngate mais nazalaki na adresse nendeka bato en tout cas na Niamey un pasteur tout ça aza congolais tout ça ngapeka atona komi na Niamey na lukie na komeli abi yo bogara muntu boy na chao na ndako nango sentelenga bana nga nazala ba jeune fi nango ba koli boy boya kaka boy na ko yambo na chao na ndako o ya ko sentelenga bana na batawana azoboya ko yambanga sikoyo ozobeta siko mutu na okende wapi le même jour okomi siko lokola za pasteur congolais ba congolais moko bavandaka na Niamey ndeko Leonardo mbote siko zali nzamba pambola yo ndeko moko avandaka na Niamey aza congolais a prière en église à pasteur yango a pensa ki ka journée ngo azalaki neka kolekana alobi akota pia pasteur mbote le temps olinga kota pia pasteur mbote akuta siko nga tozo solola na pasteur ale pasteur ye moko alobi bon ça tombe bien Léo oyo aza congolais auti koya bino na bino ba jeune joyeux mema epana yo joyeux mema epana yo ndeko Leonardo mutu moko jeune moko cool donc na niveau ya osakana te ana Niamey tisiko cool donc a discuter a zwinga mbala moko amemanga pane na pale to bandi ko yasko na nzela c'est là où na bandi ko ebise tenga nazoke na nga Algérie nazoke na nga Algérie momoni kaka
voilà, faut na caler moi mouké na Niamey. Moi une semaine pour na ko tailler siko moi nzela ko préparer nzela pour faut na matati Gadez wana ba Arlit faut na matati ba côté kuna de façon que na traverser désert pour na kenda Algérie. Donc na ngeza na pour un petit temps. A meminga pe na parler mo peka ba Niamey wana parler mo ka ya mabele boye. Parler moka ya ba mabele batole ya te ba matiti matiti zo sala batole sope mbule beta mo matanga pe bozwana bino mai to ba nzungu donc einda to van to la pe na palete to la na palete ba mboka na mo ya liwa to fazara libanda na ba Niamey to fazara libanda na vandi pande ko Leonardo le temps ko tozo préparer na matasiko yo ti ba Arlit wana na beta be 3 semaines. On a été 3 semaines. On a été 3 semaines à Niamey. Na vanda rapande ko Leonardo. Na chaka na pembonga marché to sangisa kana bango. Azaki pena garçon mo wana Smith. Congolais peka yepeka yambaki nga peso yambinga to komi biso 3. To kozaka na biso tozo dame to vanda bien un très bon garçon. Na vandi wana 3 semaines ti mukolo peka ke nzele zalaki bien. Alende to ye na ye. Na gare na futi pe billet directement à Arlit, mais tu passes par Agadez. Mais na joie bis na Niamey. Mukande ata. Ok nega mutu. Tozo ke nega ka bongo mukande zate loko zate. Naza na mukanda te, naza ne loko te. On adresse mutu ki nekuna pete wibi. Adresse sikoyo à partir ya Nigeria. Toza déjà na adresse ya mutu na Arlit. Connexion. Mutu ya connexion. Oyo azane Nigérien ayambara batu na Arlit yenda salra ba convoi travaillera na ba Touareg o ba côte ba to Algérie. Toza qui qu'on a adresse na numéro na. Avant déjà to longwa Niamey to bengié déjà. To bengié déjà to bengié ambassadeur. Alo ba rappel lingala boy maza Nigérien parce que ayambara ba congolais belé. To bengié ambassadeur. To bengié déjà en tout cas na Niamey nazo zwa bisilelo. Donc, si balobi na koko ma Arlit, yaza déjà alerté. Pour cop mobimba sala ngwana na mwasi na bana boko la banka ngwana. Azana ringi na yemoko a tonga ba paleka ya ba mabele, ba paleka ya ba mabele bela chaka ba passager de pane na tozage bele tomso ba 30. Tozo zelaka azo checker bino malem. Donc na ndenge tosomba pe ticket wana le tomati na Niamey wana na epe na matiti ba Agadez to foncer ti to koma ba Arlit to luki moya ko benge to bengi ya jubiso a chebiso ce qu'on a parlé panai chebiso na parlé panai au voyage eza autant pona ko longwa ko keneti Janet première ville à Algérie to futi ba mbongo to zelaka connexion na minute to zana bozo dame na bino bozana bino libre ko to ba déranger pe mutute ba déranger mutute boza libre bakanga na bango pété na Arlit wana bakanga so muto bandi ko avancer vers désert pour ba bi ko lingo côte des époques en Algérie mais so zano na katika ville Arlit wana bakipana bango batute sa mukando zano pepelo circulono tranquillement. Allez, c'est ça qui est tout type na ba Touareg wana biso sikroyo tant to komi na Arlit to futi bambonga connexion pane pona okende Janet. Après bovandi bobandi kozela batwana biso to yebi bango te. Yende mutayebi bango a travailler na bango. Ya yebi batongo a travailler na bango bofutika mbongo. Biso to tuna kaka ambassadeur, c'est comment? Oh bozela peut-être dans 2-3 jours. Ce qui to komi na veille voyage a ko sabino un jour avant. Que ndenge za bongo bo se préparer butwa lelo baroya rozwa bino. Wana ibisibino déjà batongo bo se ponne to vana na to zelaka voyage to déjà prêt to zelaka voyage mukolo voyage koki voilà ya ozwabino amemi bino na mbila yebiye ale sarabambila a travaillera na bambila ale sarabambila bambila bakipakete bayibi déjà ka yambara babatu ba congolais ba malien ba sénégalais ayambara ba camerounais ayambara ba ivoirien à côte sarbango Algérie circuit na mbila yebiye donc kutu soko za libanda na Arlit to kozana mo insécurité mais soza na 4 lopango na ye moko pena cha drapeau Congo
alors bakaza ambassadeur tobengaki mpe ka ambassadeur donc so oza kuna lupango noza na sécurité bambila ere mo mpena ke bovandi mpe bambila baye koluke baye koluke babeti tout omona fini bango ndenge bakopéraka bayebi kaza na babato tout ça jour à voyage ekoki ye moko amema bino quelque part ale bovanda boye car moko sikoyo kozwa bino kozwa bino wana blague ya lisutu oyebi binaki sikoyo tozokota désert tozokota désert te blague eza te omonaka batuareg baye kozwa bino bazalaka chauffeur na receveur souvent bango mibale bazala pe babato bayebi mécanique soki bozwi problème na nzela ba chauffeur ba receveur bazala bayebi mécanique batambola toujours de po nzela wana désert aza quand même na mutu pourtant otika bino na Algérie aozonga arliti do bazala toujours de donc baye kozwa bino na butu mo po c'est toujours butu moi ba 18h 19h ba côté kuna déjà molili déjà côté baye bazwi bino bamatisi bino malembe ya ba jeep na bango wana o ekotaka désert wana ale bokoti ale bakonte bino tout ça Adamo a libéré bango Adamo pe bino ambassadeur a pe biso au revoir ambassadeur Adamo voilà Adamo ambassadeur yenda yamba biso na Arlit donc après Adamo apesi bango mbongo apesi bino au revoir allez bo récupérer ka numéro na ye pour ça rapeso bokomi lokola azara trop play bo benga ka non Adamo toza ambassadeur toza Janet bozwi numéro na au revoir tout OK après OK isko wana sko eza so Adamo te oyo etikali wana eza bino moko na chauffeur na receveur wana bango sko ba commencer la loi na désert c'est là où maintenant vie et bandit ozomona ngo plaisir bo kenda Algérie mais vie a pas se bandi vie a pas se bandi parce que désert ngo boko tango mo bobite so bobima voilà boko tango bobite so bobima so pe bobima basi bobite so bobima mibimba parce que banko eza trop na katanzela banko eza trop na katanzela parce que désert wana nde tokota ngo boye soki bozwi likamate bozwi mbeba te pine toboka bozwi mbeba te ke o voiture pine pe ko toboka te mais côté moteur ta musu moi panne moko boye soki bozwi mbeba te bosa 3 jours na nzela wana mais soki bozwi mbeba boko ko beta pe une semaine boko ko beta pe 2 semaines c'est là où maintenant so bozwi mbeba ya panne moko boye ya voiture boko beta une semaine 2 semaines c'est là où ma esilaka c'est là où bato bakufaka bato bakufaka déshydraté ma romelea te parce que bama yo tobongisaka wana tolongwa Nigeria tolongwa tozwaka ngo na Arlit tobongisi déjà bamai to kende nango ti Janet ezara bena bobongisi pour 3 jours siko soki déjà bozwi malchance wana il y a pas na voiture bosali plus de jours bato bakufaka ma ezate bato bakufaka bozomwande bozokunda bato na désert bozokunda bato na désert ozomona bozokunda bato convoi nyonso bozolela bato bozolela bozotala bozokunda bato pour yepe chauffeur za tentation de couvrir abwaki yo akena ye bozotala ndenge mutu azopola akena ye bozotala ndenge mutu azopola akena ye risque pe basi baroya bazobima na bino tout ça kuna koloba te kuna olobelo so yena mwasi na yo Batuareg on a besoin mwasi aitize ka mwasi na bino akozwaka mwasi atelemisi voiture soka za na besoin na ponika na kati ya convoi talika moko yango mona again tobima na ba Algérie boye bandeko mususu ba se retrouva na bazemi aboti mwana mundibu mwana akotikala oyeba jamais tata na ye tout ces ba risque ya banzela wana eza ba risque ya banzela wana yango moni nzela wana ko réussir na nzela wana parmi les 5 choses tolobela eloko liboso ezala nzambe eza mbongo te ko se confier na mbongo te ko se confier na ba relation te ko se confier na bandeko poto te mais eloko liboso po muta réussir rally ezala nzambe ato sambelaka te bandeko nanga mais soko lingo s'engager na ba vie ya poto nzela makolo récite liboso mutu faut se confier makasi na nzambe faut muto mi pesa makasi ato sambela te koma muta prière koma muta losambo po grâce na loboko nzambe zala likolo na yo soki penza nzamba za na yo te
okozala na mbongo comité nalobi tout à l'heure tozotambola na ndeko azana ba yaya misatu na poto makoma te akoma te biso sikoyo oyo tozala na biso na mutu te na poto me tokoma pourquoi parce que tozalaki na nzambe banzela pena libando eloka liboso nzambe nano sa nzambe okozala na tout mo comité okufi na nzela soit okufi pete mozwi tellement ba danger moko na nzela yo mo otali na okoka sute boyo za na mwasino ozongi benga mwasino bana mwasino na kanai donc ozana do oboyati kasi kuna soko omeki ko intervenir omeki ko intervenir babomio bazio pena babomio ka deux personnes wana ka bango wana parce que so bo salaire bino nyoso convoi wana beaucoup fi bino tout na désert parce que boye binzela te boye bitendenge brokende parmi bino pe mutako kumba voiture azate ata mutayebi ko kumba zali boye binzela te donc c'est à dire bato wana mi balé bazala lokola na désert Touareg wana chauffeur na mécanique na receveur bazala lokola banzambe pendant moi vie na bino na désert akomono ne lamba kitoko botolo yango kolobelo kote akomono na mwasi ya kitoko albimi na yo kolobelo kote bazana bambeli donc komeka kutute komeka kutute donc na désert l'eau ezate bangonde mutu ba osala loi bangonde mutu bazo diriger bino donc kuneza la pena donc okangi munoko za yuma ta ba osala pire master na yonko kolobelo kote parce que okoma na danger okoma na danger bato ebele bakufa na sens wana lingi neti intervenir babare yo sur place babare yo batiki ye ntango mosusu ye bando osala nko yo lingo oloba ye basali na bango ye nko asouffrir mais aza ne na bomoi aza ne na envie akokontinue ne nzela na ye mais yo babomi yo batiki yo mbala moko na désert otikali wana otikali wana sans tombeau sans eloko okokauka wana okomi mikuwa wana donc vivement triste désert wana emeli bato telema ebele désert wana Sahara mpo longwa kaka na Arlit okota na Algérie na Janet désert wana emeli bato ebele batikala na désert. Alors bino leka indiri ni siko na convoi bino leka indiri biso tozwa chance que tozala na convoi na tozoya tozala ba 20 et quelques personnes ba 20 et quelques personnes mais na temps normal pick-up wana auto bandoro ya nango eko sala nango ka ata ba 15 personnes ou ba 13 mais siko ba chebino ba 20 quelques donc ça dit bo finani ya osakanate bo finani ya osakanate bo finani mais bozo sala voyage mais bozo souffrir parce que muta coincé muta coincé mutu liboso muta coincé waza liboso coincé pe kuna ba coincé donc ba fini bino po bango bana besoin mbongo ba fini bino pene belé et souffrance car ya voyager mais tozwa nde biso tozwa ki chance yonkana oloba première chose c'est la prière qu'on s'attache qu'on se donner dans nzambe ngana sali banzela wana makolo à chaque fois nous préparer voyage na bi que ça difficile nando zo batang ya gêner na koti pena mabondeli pendant 3 jours nazo liate nazo melate nazo bondela nzambe pona ebi nazo kende désert pona ebi nazo kende nzela mo wena zana mikanda te nzambe protéger nga nzambe zala nanga nazo zo ba eta ebele ya prier parce que nabi ke banzela ndenge to tambola makolo bongo o tambola na liwa même 60% vie 40%. Donc oyebi te ndenge nazo kende boye na kokoma biso toleki na biso 3 jours nzamba sali grâce tokutani na panité tokutani na danger te tokutani na nkote tokutani na bakata te to traverser désert pendant 3 jours 3 jours pe tokomi na biso na Janet tokomi na biso na Janet grâce à nzambe tokomi pe na Janet pe après colonie eza wana bande kwa Congo baza no bayamba bato na Janet bayambi biso déjà na Arlit avant bolonga bobengi bango bobengi bango Adamo azana ba contact na bango tout babenga na Adamo basololaka Adamo ana cheba tumoro bazoya baza 25 3 jours ba rekoma déjà na Janet kuna baza déjà alerté biso beti 3 jours na biso na désert très bien to tambole na biso très bien risque te muta kufite
na convoi nyonso oyo tozalaki mponga souvent nzambe asalanga grâce baconvoi nyonso nazala bato bakufa te omona ntan mosusu oyo kaka avant bino bato mo balekaki bakufaki na banzela nyonso ya makolo nasali nga tozwi nakuta ene eloko wana te na convoi na nga moto akufa ezalaka ke omonaka convoi moko elekaki après bino avant bino bato bakufi autant convoi moko elekaki 2 semaines avant bino bato bakufaki me ngai yango mona ndo ozwa batemps oprie ntan mosusu na nzela mabondeli wana nzambe ando protéger convoi nyonso biso totraversa 3 jours tokomi na biso ti Janet badifficulté kaka na nzela eza kaka ke mai ekomeli bino moto mai bomemaki ekomeli bino moto tozomela mai me ya moto na kati ya désert pour 3 jours mai ekomi moto po désert pendant la journée moto ya kosakana te na butu nde ezala malili makasi donc mai ekomela bino moto me boza na choix te bozosala nzela 3 jours tozomela mai kaka na moto nango ndenge wana mai kaka na moto nango ndenge wana totyaka poso ya nyama mais tellement moi ya désert eza makasi mai ekomaka kaka moto mai ekomaka kaka moto malgré poso ya nyama deuxième parce que je suis évité deuxième les appels au moins nzela to c'est-à-dire au moins même pas nzela côté au place où tu veux éviter place où on veut éviter bande konanga désert ya Sahara désert o eza kosangisa Algérie ezo sangisa Niger auto traversa kana poto bimana Janet donc dès que bokoti na désert bozo mona nzela te bozo mona nzela te esika bouti bozo mona nzela te esika bozo kende po nyonso ekokana nyonso ekokana siko désert eza ozotala ngo eza lokola ebale ekauka ozotala so oza na kati ya désert bo ozomona ngo neti mai elekaka wana eke ekauka ndenge soki place mai eleki ekauki ndenge esalaka ndenge désert ezali bazelu ebele ozotala désert boye oyebi gauche te oyebi droite te oyebi nord te oyebi sud te oyebi est te oyebi ouest te dozomona mena nzela moko bazelu na bazelu makolezo dindo bena kata zelo ba voiture na biso toyaka nango wana minene wana ba pick-up wana eza 4x4 mozomona pena ke tokoma ape place moko boye edindi bokita bino tu mibali baotika basi bakitisi bino tu mibali ale bapesi bino batambolaka déjà na convoi bazana ba pau moko boye boko benda bolongoli zelu na devant les 4 pinets bobongisi mwa nzela ale siko ba garçon chauffeur azana ba garçon tokokita biso tu totindiki yango ti ekobima tango ekobima na zelu ale bozongi na bakata voiture bo continuer sur nzela bo commencer quelque part bodindi lisusu bodindi lisusu pareil faut bokita ba garçon bokiti bolongoli bazelu ale ba garçon biso nyonso totindiki yango tobimi na zelu wana ale to continuer dans vie ya désert eza vie moko mystique avion pe ezo tambola likolo eliko ezo tambola likolo pona ngotala soki ba clandestin bazokota na désert pour babima Algérie ezaka ba eliko ya ba Algérie mais ba français mutu ba pia bango pona surveillance à désert c'est quoi vitesse ba toile va tambola na désert admettons que parce que on va vendre après la moi penser à cabo admettons ce qu'on dit za carré d'indique bon ce comme tout le monde atika la koi soki carré dindi mutatika la koi soki carnet et dindi mutakoi batelemaka batelemaka ba juillet bango batikaka mutu akufa ne soki mutu akompe na etamo ba mona minake azokufa na ye bango ba na tano te tango zela te poussière à danger tokangaka bilo mona mitu avant to kota car wana poto sa 3 jours poussière ezebele tokangaka boye to somba ngo na Arlit ale tokangi banini na bango wana tokangi biso tu tokangi matoi tokangi mutu biso tu tokangi otikika miso tokangaka ngo biso tu de façon que tango tambola na poussière ezote so carré dendi mutakoi chauffeur tobelela tobela chauffeur mona chauffeur a telemi ale mutaye soka kokate 2-3 personnes bakiti bo simbie bo matisiye poso mutakoi wana na ba douleur wana bo jiye bo matisiye tout ça mais wana bazela so mutakoi mais soki ne mutu maladie grave alinga kufa wana ba ozope ba boaki wana bakena bon babwaki yo wana tikala okufa wana tokei
bato pena bozotala boye moto azokufa me bokontinue bozotala boye moto azokufa bokontinue bokontinue parce que ana choix te. Alors bokomi na Janet tokomi na Janet elekaki ndenge nini? Tokomi na Janet siko Janet ekomi Algérie ekomi Algérie tokoti siko na mabele Algérie et moi changement mwinda mindele tala siko ndenge tolobaka mona 800 mindele mbala moko po tango siko toyeba Algérie wana sika tomona bampe mindele tomona mindele pena parce que na omona mindele bele bongo te omona pena ke mindele bele ozomona mundebu te mundele penza mundele pena ozomona siko mindele bele ozomona siko na construction ya mboka ozo sentir pena ke Algérie mais tokomi daye na poto tokomi pe na mboka mosusu omona mena ke tozala na biso na baafrike totamboli ba Cameroun ba Nigeria totambola ba Benin totambola ba Tchad ba Centrafrique maintenant to niati Algérie ozo sentir pena ke déjà 4 saisons 4 saisons bo to niati Algérie bo ozomona pena ke donde to niati bo to en octobre 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 tout ça donc on a 4 saisons mindele belé ba route à propre ba goudron à propre dozo mona ba ndako ba immeuble donc dozo mona pena ke awa to komi pena na mokili mususu mais ce que moi bobi maka moi yaourt déjà beaucoup moda mais donc dozo mona pena ke non boza na bino non na moi ba Algérie pena na première ville mais bozo mona déjà que neti moi poto moi ba malili wana biso to uti na biso na ba désert ba moto na ba Niamey ba Arlit ba moto be wana sko to yebe ba sabino octobre donc moi malili pena fraîcheur donc faut lukelo ko moi kilo olata ozomona sko tobimaka te wana sko tobimaka te tomoni onga tango bayo so biso tango tokomina tiba mema biso kobima pene ezalaka penza donc rarement bokobeta donc na semaine moko obimi tango mosu une seule fois pour ya ba 10-15 minutes bozongi rapide kuna ezalaki tobombawa tobatama po bakangaka force contrôle eza makasi donc baarrestation makasi kuna na Janet soki bakangi yo bakipaka pays te soki bakangi yo place motema na bango etinda babwako babwaki soki bako refulo na Mali bako refulo na Sénégal bako refulo bako refulo na Niger donc place motema na bango ezotinda ba refulo yo mugafo zalangele angele kuta danger tobimaka te siko ndeka tokuti bato kolonio bayambaka bato kuna po bacheke bino bo binima ti Algérie babango kaka ezalaka so oza na besoin mo eloko opie mbongo asombeli yo entre temps bofuti déjà mbongo connexion po bokende Algérie te po bolongwaka na ville wana Janet po boya na Wanet deuxième ville ale connexion nde ya kokende Algérie na capitale esalama na Wanet donc tovandi na biso na Janet wana bofuti déjà bambongo mais tozelaka convoi pour fo bato bakoka fo bato bakoka tant musu bato bana mbongo na minute wana ya okende bana 4 tant musu convoi fo kende fo boza la partie à 8 personnes bazo zelati au moins 8 bakoka po misu to bimagana to bina Janet na mbongo te sur Janet ko bovanda wapi tozo fana na ndako ya ba ndeko kolonio ba yambaka bato wana o basala connexion po ba checker bino bokende Wanet tozo fana na ba palais na bango bango bazana moi ba palais système Algérie ba palais silate ya coopérera na chef à chantier wana aller sara chef à chantier wana eloko moi muke ba pese moi palais ngo sila na ngopete mais bozo vandaka wana le temps voyage so ekoki bato musupe bazo zela bato poto ba ravitailler bango fo bozo numéro ya président ya ba congolais wana na Janet o ya mbaka bato fo bopia numéro na ye na kombo na ye ndazana ba mndibu na ye bakenda kozula bato ba lar tout ça bozo zelaka ati conviction convoi mokolo ekoka après bokei tala kuna même na ko laver faut laver mai elela te na Janet bozo laver a faut pas mbila kokoya faut laver mai elela te donc ozo sokola peno zui kopo ozu mai na kopo ozo chabo na nzoto mukie po olela te ndenge tovandaka wana même na Janet wana nde tovandaka wana na Janet boza boye me bozolobana na voix assez bozolobana na voix assez neti bozokima ba rebelle
bozoki ma refoulement donc bimaka même pas to bimaka soki muta biso na Janet to bimaka akosi na Janet to bimaka te ezana mutu moko azalaka chargé des missions yenda ko bima asombi ba mapa tout ça aye nango na poko yenda ko bima asali ba course ba marché aye nango bodame biso tout to vanda na kata ndako to bimaka te ko bima na biso ezaka ndenge to kotaki na ko bima na biso eza mukolo oyo voyage ekoka obimi mais yo moko ebise tazaka ka mutu andima ne ko ba risque tozala pena ba master muso ateti te ya kobima te ya kobima ba maso bazaka neti mo ba mafo au moins on peut pas azo bima na ye azo zone ba risque mazo bima ne chef a colonel lobelo hote pour soki ba kango ba refoule yo moko mais ba biso bo to lengela ka mo ba vie to lengela mo ba vie likundia famille tout ça faut comme ami kili o meka mo ko redresser mo ba situation ba père ba mère tout ça bandeko biso pena donc na koti wana donc boko zwanga libanda to ba tracteur ya olongolanga erreur kutuna nango silence donc kosokola na robeta ngata 2 jours na sokola te po abi mai donc kosokola te sinon un jour na kolavaka kaka donc vieza yango ndeka na lo ba rali pour na réussir ngo esenga bilo misatu donc en dehors nzambe rali pour ezana 5 bilo pour muta réussir rali en dehors rali pour muta sala rali longwe kineng biso to sala aye makoloti poto ya que 5 choses pour réussir et lo liboso nzambe sans nzambe eza pasi ozana mbongo no kufi na désert malade mo ibimeleli yo ndenge batu musu ba bela na désert batiki bango bakufi na mazana mbongo mbongo ekomi sote donc nzambe nano eloko mibale pona réussir na rali yango na sagesse faut penza ko ozala très sage ozala très sage eloko boye eza danger ateza danger te bakosi na bango yoyo ndimaka ko sala note ovandi no kaka kokipe magamba ba momite donc très sage donc faut penza sagesse et ça là rali soko zangi sagesse au komate eza nzela ngo eza tellement moulai eza na ba réalité tellement belé eza na ba difficulté tellement belé soki mutu pena tamboli lokola nyama azangi sagesse na rali au komate troisième chose mutu faut réussir na rali penza ki ozo ya makolo komati poto faut zosko soni olongoli wana elora misato soni faut longolango po soko longoli soni o réussir rali mutu azo tambula na rali nzela makolo mais aza toujours mutaba soni eloko boy soni pona ko sala eloko boy o réussir na réalité genme ozo tala air mo tam su kop mo zoya bokendo sokola basani na ndaka mutu batu toyebi ke misala on eza misala sala na ba mikili na ba koto pe na ba sebo na ke no sokola basani ozo mona so chesko soni liboso yango no ko réussir réalité donc troisième chose eza mena mutu fa longola soni ozo pena soni go obosani soni na vie exalaka tala kaliana to tambola ba momi pe bali ba momi pe bali siko kop mogeza na fo koteka makala est-ce que yo olinga bien tout faut teka mikate moni babilo ko na siko yango rali troisième eloko fo longola soni soki muta tambola na rali mazana soni a réussir te akoma poto tataza na mbongo et quatrième eloko mutu pour réussir na rali c'est ça mena courage mutu faut la très très courageux soki kaka o che paresse soki kaka o che qui fait néantisme rali déjà ko to bosana o réussir en ta tozana mbongo rali faut courage a kosakana te poto komaka bapai mususu boye o tala pena que non bambila bazawana frontière oza pe na mikanda te mais faut na affronter frontière faut na affronter bango na leka rali faut courage pour sans courage o coopérer te sans courage o tala yo moko tale boye obangi na yo ndenge batu musu babanga tozala na bango tozoya babanga tokoma pe na banzela boye allez bazonga na bango bazonga na bango et puis cinquième et peu dernière chose pour muta réussir na rali c'est ça maintenant l'économie na rali ba économiser l'art faut économiser mbongo
faut économiser un bon. Bah dépensera pas en pas matin rallye, c'est l'économie. Parce que moi je écoute on a il y a pas une économie né. Il y a une économie né marolinga lia yo, mais il y a une économie né mukole ko kambo nga voyage tiku akei. Yo tikali. Donc rallye cinquième et dernière chose pour muta réussir rallye ndenge biso to sali na longue qui senso makolo ti na komi na Paris makolo. Na joué avion te passeport te visa te. En tout cas cinquième chose ezaki économie hein. Pourtant on communauté na ba Lagos wana. Naza na besoin na kenda Algérie. Na Lagos ba momi ba ali, ba tchel ba ali. Ba tumusu ba osambrier. Ko dépenser mbongo inutilement. Faut ba ebook. Faut ba mona épée aza mutazo ko exister. Mais na bata na biso système moi na ma économie. Économie kaka. Na ju moi 50 na dame moi 10, na bombi 40. Na ju moi 100 na dame moi 20 na bombi 80. Rallye économie. Ralliste azalaka mutu ya économie. Faut vraiment économie kutu ya kosakanate pour soki mbongo ekoki au continent nzela. Voilà. Alors voilà toi la Janet dans le loto qui est de Souka na tout ce qu'on Maroc est là. Ouais, tu reçois appel à Maroc. Voilà, parce que Maroc, ils ont vu monsieur Soda Moulaï, Maroc, ti, à partir de Maroc, on est aussi simple, tu as un poteau, tu sais, pour exemple, Moulaï. Alors, on va se conduire ni pour bima na Janet. Janet déjà tant que comme Janet, aux Nazareth na Lara, bon, ils ont déjà pour objectif ils ont au Algérie. Tant on a commis na Janet, tu foutis na biso bon connexion ti wanet, tu oses la convoi. Mukolo batuba kokaka pour à partir de 8 personnes de convoi kokende. Mukolo batuba kokaka déjà moi ba 10 personnes. À l'après convoi salami nango, à le président ou à dirigeant na wanet na Janet yemo ga bengi bata wanet. Yemo ga bengi bata wanet convoi mo réseau ya. Bango batuna ra ba momi. Est-ce que ba momi ba ali? Bango batuna ra est-ce que ba momi ba ali? Wana sko batuba na wanet. O bazalo wa ba charman kuna na wanet bana bonga ba congolais ba yaki pe ko lukanzela mais ba koma na wanet ba vanda ba koma lo ba chef ba koma ko yamba batu bango mtu ba coopérer na ba ndibu bango mtu ba ko checker bino po bokende Algérie allez ba bengi bango parti à Janet ke convoi zo yo longwa lobby ba 10 personnes ba momi ba ali ba momi ba ali ba combien ba momi ba ali ba combien baza autant au moins combien na do comme les cachets baza combien autant baza autant bango moka ba chef déjà ne ba na wanet si ba juju basi na ba komboka ba te parce que ba pesa bango ba détail toza na intel azaboye ah te wana ngai toza na intel azaboye siko ba chef déjà nenge toza déjà na wanet de toza na Janet olinga to ke wanet ba chef de na wanet si ba poni basi ba poni déjà basi moi c'est ba talibala zo ya poto ba poni kuna oza eloko olobate o monde toyaka wana te oza eloko olobate chef sura linga bimano abimana yo en tout cas oza eloko olobate oza eloko olobate pour soki neti to community wanet wana kasi chef alinga bimano boy au voyage au kendali je filtre et puis yo moko tu ne partiras pas tu ne partiras pas sikoyo na ba wanet wana donc eza ba bengi déjà bango pende baza bongo ba chef wana baza na bandibu na bango bana bandibu na ngo ba pierre bango ba fille ba pierre bango ba fille ah oui ba fille na biso avec ba fille ba aller à convoi salami jour to komi na wanet boye tant ba ko récupérer bino aller moi si o ACP ne azu moi si ACP ne azu mi sous pe ba pierre bandibu na bango gen bolo bani bolobelo ota bolobelo côté donc bazo kabal bon basi na biso bolobelo côté moi sta moko to talaka boye bazo bimana momino azapene loko alobate na wanet wana ba risque gande to bagi azaina momi ti ba Janet ti to mata ba wanet ba récupérer no momi na bando bimano ane loko alobate ba yebela ngino wana moi copine na ye uro loko alobate to vandi na wanet wana to vandi ti bango siko moko mona bozana bino na bambonga okoka bazo retarder voyage pour na minute wana bango bana besoin ya bima na bafi o ba juju wana basi ça bango tout voilà bazo retarder biso pe voyage gen mais on s'appelle loko lobati
oza pene eloko koloba te etake noko yebi na eloko te baofrene biso po toyebi mo oza eloko koloba te oza gene wana eloko koloba te nde ka tolobaki na nzela yankaka te ata oza yanke donc na banzela wana yanke n'existe pas bima yuma omaka menake baofrene bino voyage nanko mpo bango baa na poso babima na bamomi opesi babimi na bango na bango balingi donc système ya batonda quoi bozo retarder bino voyage boloba pe lo te bovandi kasi bofuta bambongo bovandi ka lokwa bana mawa ti mokolo motema na bango yokoka après bon après bon sikoyo voilà bokobima donc si boya oui no petit na biso to na bango mawa tro yango to banzelo baka na mwasi te nzelo baka na mwasi te tika mwasi avanda na kini bima yo moko bunda soko komi na mikili salela makambo ya propre amati pe na mikili aye poto aye poto récupérer na Roissy banzelo bokabwana bino kaka bokabwana bino kaka po ba risque c'est belé trop et après à partir de wana titango ba monique faut ba tika bino bokende allez c'est là où maintenant ba organiser convoi ba sololi na ba policier na bango po borobi matin bokende ti bozwa ba biso na bokota ba okanga bino ba okanga bino bango ba pesi ba policier na bango ba lar tout ça le ba sommeli bino ba ticket c'est là où maintenant na wanet toye siko ba sombe bino ba ticket ba pie bino c'est là ba mati bino bokoti siko na bis bokende siko biso wana ezokende Algerville ezokende Algerville to koti tokende Algerville biso wana soki bomati déjà bofuti ba ticket na bino bomati déjà en tout cas c'est bon déjà c'est bon déjà mais ba contrôle na nzela ezali mais ba contrôle ngwa nzela za ba contrôle moko chauffeur déjà a sololaka na ye a sololaka na ye na bandeko na ye parce que ye eza business nazosala azwaka bato wana na bis akoti bino Algerville asololaka ne soka bacontrôleur batelemi na nzela bapolicier batelemi atelemi abika te je n'ai pas de noir alobika na rabali batiki bino boleki na bino donc ayebi ke banoir bana 4 mais quoi ba payer ya vivara wana aza pe na droit azo protéger pe bino nde tolongwe na biso wa wanet wana tokoti na babis ya minene wana babis mo ozomona clim ezali babis mo confortable bokoti na babis wana ti toyebima na Algerville toyebima na Algerville tokomi na Algerville ndenge ezalaka na wanet avant bozwa babis wana bango o bana wanet babengi déjà ba Paul babengi déjà ba Charlie na Algerville chege mbote na yo de Paul mbote na yo Paul azali tokutana na ye na Alger sikoyo ba wana na Deli Ibrahim Nazala na Deli Ibrahim Nazala ba Nazala mbote na bino Nazala peka pareil depuis bozana wanet wana bozolinga boya Alger ba chef pa Algerville ba poni pe basi ba poni pe basi déjà donc ça dit partout moi c'est Zoya partout baza ko abuser na partout ba des étapes et tout réalité dommage ko robango na télévision mais ça réalité eza réalité donc déjà bozoya na wanet ba chef wanet ba bengi nazala ke bato bazoya ba chef azala batuni déjà ya combien de filles pour bango ba s'intéresser na ba filles ya combien de filles ba filles bazo autant ba kaboli bino déjà non boyete ba kaboli bino déjà non boyete on mutu pas ko zo pe défi sur les filles te bazo défi tazoka moko ba kabola na mikolo wana moi 2 semaines wana boko beta na Algerville avant boke Maroc bazana bino ba juge déjà bango ce ça système oya c'est pe no kompe ko sola no parti à wanet azo benga na téléphone na ba chef na biso bazo passer yo donc ça poni déjà yo so net a poni déjà supposé poni déjà Fifi à la partie à Algerville a bengi na wanet passer na Fifi so na Fifi ndeni tout ça voilà ngana chef koto tout ça ngande na boye na sepe na boye ngamna ya mboza nanga Zoma tango bozoya Fifia qui est pas un tel, Madoua qui est pas un tel, Karina qui est pas un tel. Bozota la raboé, et l'équipe à bongo. Convoy salami bo komi na Algerville bo vandi na zala wana ndako esilate. Et voilà kuna pe komi. Bato ebele bola la libanda kuna pe komi monde mususu. Vi mususu komi air moko ba chef pe wana ya zala.
ceux qui mutazo bouger te bo piambongo po ba checker ke Maroc ba mo ba benga ba policier ba quitter la rabino na sala ba ko zimbila ba zo ko mbila zo koya me mbila zo koya ba mo ba benge po bino tan bo mo na pression mbila mo na mutu ya botine la mbongo na leka Maroc awa pena ba zo déranger nzo ela ba je ya ba chef ali chef mbila yo mbango kino otira mbila récupérer mbila sko tango koya na sala na ko botu la bino bala a boto la bino bala ngape ba boto langa déjà mbongo une fois mbila koyi boy panf gain dans na 60 € na poche économie ya ba boula passe dans sala na Licheville aide maçon na bâtiment na Licheville na ndo travailler na bâtiment ozo matisa ndenge pena ezalaka nazo matisa ba sac ya ciment na 4e niveau ba sac ya ciment na 4e niveau sans sincère au chepena na mutu au mati pena premier étage deuxième étage au lembe au kitisi on a moqué pas de 8h ti 18h aide maçon donc bisoto edaka ba maçon Paul memelangelo ko boye au mati ndeka norba mboka libanda fo courage mboka libanda fo sonner zalati Paul memelangelo ko boye mati pa opesi au mati pa opesi mona bobeti 2 semaines à chantier vidé bozongi sous place moto tele maratoloka misala ba carré les carrières aux ba ouvrier 12 km na Maroc ba 12 km voilà donc to yaka place wana to vandi to tanda ma ba noir belé ata ba 50 to le carrément na voiture moko 10 personnes venaient bobani mbangu bino nyonso siko boire 50 bana besoin 10 personnes bobandi mbangu boboa kami na voiture tant mususu 10 personnes koki misumo ba matéate botikali muko musupe boko ya kawana bobeti 3 jours baozo yote baozo to ya kaka osongi muko muso na pangenge bazuyo OK tant muso ke muso chantier mo ebeta 1 mois wana peneza katolia ka kitoko tolia kitoko ngasko tant tozo kende ano mo su mission mo na mois 2 jours obeni moi 30 balles ozongi susu obando continuer okende mukolo na koma na 60 € na économie mbila koya nga zo sala économie pona kene Maroc mbila koyi na zala mbila koya kangi ngai ba fuye nga boyo ba trouver nga na 60 €. Bazui 50 € ba chango koto bazui 10 € ba chango koto balobi bon yo ndengo za bongo oza mokanga moza na mikanda te to kaboli ba maboke o mibale awa 10 à 50 pona liboke oyo kopia biso poto tika okena ale boyo opia bango 10 chef bozo on a poné le bomba moi 50 na poné le bomba moi 50 chef prenez ça na tiki 10 chef prenez ça pour batangi yango nan 60 € ba 50 ba chekoto pour 50 € ezaki en euro ale siko 10 € ezaki na ba dirham ezaki na ba dirham mais eza en valeur à 10 €. Ba kaboli yango pona oyo opesa ba chef totika yo kena oleto refule yo. Chef bozo oyo na ponele bango ya 50 po esprit na bango eza bazo o à 50. Gani ngam na komaki na 60 € na nga popo kene Maroc 250 €. Na komaki na 60 € na ngai na économie balenga 50. Na tika liso na 10. Tozo continuer au Kenega ba chantier bâtiment pour qu'on a salaka bâtiment. Chantier bâtiment tozo kanga mongo ti ta on a beti 2 mois na Algérie na kokisi 250 €. Na 2 mois. Na kokisi 250 €. Ale na ke ngaza ki kosola bien na Paul. Paul lokola ndoi a bandaki ko ozala bien nga trop na sens ka to akombo moko. Siko soki nazana likambo na Licheville wana nazala na maneka ko s'adresser beaucoup plus par Paul. Ale to mbongo koki 250 na ke omo na Paul. Na pse omo ngai mbongo koki. Na ça ce qu'on a besoin na ken. Ah bien OK, tout ça déjà na moi quelques bateaux, c'est comme ça to benga de blason. Na Oujda. On a Blaise Mfuta. Blaise Mfuta. Tozo benga Blaise na Oujda. Blaise ya ko swabino po bokende. Allez, bah bengi Blaise. Blaise Paulo ngwe Oujda. Aye na Algérie. Allez, biso pie bango ba 250. Mais bango ba réalité kuneza ka mobulu. Bango ta musu biso nde to pie ba 250 bona mutu. Bango ta musu Blaise azoneka 80 € na mutu. 80 € na mutu. Mais yem tu bango ba sana bo lote. Ba se lote.
c'est l'autre, il y a Zuka Mbongo. Il y a Zuka Mbongo. Allez, bah, Pessi Blaise, 80 €. Allez, 80 €, il y a un Blaise, tant mon soupenzela tout, Kolongonabino, Algéville. Kolongonabino, Algéville. Tiens, comme Sabino Oujda, et ça n'ont pas 30 €. Première ville à Maroc. Première ville à Maroc. Et ça n'ont pas 30 €. Mais bah, PC 80 na Moutou, Bosa Sko est belé. Na Moutou, moi, bendita moussou 50. 50. Si tu fous à Mbongo, bah, il y a Rabat. Mais Mbongo, on a beaucoup de Oujda, bah, il y a Bosuki. Débrouillez-vous. Faut Lucas, si vous l'arme, moussou, Yomoko, à partir à Oujda, faut Lucas, si vous l'arme, Yomoko, à partir à Oujda, au Matasiko, au Matasiko Rabat. Donc, Blaise Tangaye, na Algérie, après, voilà, tu es au rang. Bah, son bel biso batike wana. Yaya, toye ti ora. Yaya bendibino baza na hotel o ba koperaka. Hotel penza. Kuna ndaku te. Kuna bandaku te ko esila te. Hotel pena me ba koperaka na ba gérant hotel la. Ba cheche biso na hotel wana. À partir ora wana. Paul na Charlie bayaka ko accompagner biso tina Oran. Paul na Charlie. Bayaka tina Oran mais to bako sila na Oran. Après ça, baibisi Blaise bon kenena ba master bien. Allez bango na de Paul bazongi na bon. Allez biso soit à partir Oran. Toza siko na Blaise siko poto attaquer Marinia. Toko ta désert. Toko ta désert na terrain net wana. Toko ta désert na terrain net wana posiko tobima wana susiko monde à part ba Nigérian ba couper de rouge ba Nigérian ba vandaka na désert wana na terrain net wana na ba machette ba koya ba ko kata bino ba roboto la bongo soki ba moni moi si pe ba juillet moi si oyaki okende nzela na yo ba retenir yo wana sous 2 semaines ba bizarre na ye ba ko sengo numéro bandekono na poto fobenga bandekono na poto atinda mbongo po ba libérer. Donc nzela wana yango eza nzela mo faut vraiment un esprit. Faut ça vraiment un esprit. Biso tozo na nzela boye ba bimeli biso bele. Blaise biso Blaise bula bi boki mate. Tant to komi na Marini avant to traverser wana. A louer des Camerounais. Oh, ya ba costaud ya ba mbinga ba lati ba bras cassé au moins na paquet a placer bango devant bazo loba correctement anglais a placer bango devant na Blaise yemo na ba Camerounais na bisotu na sima tozo ya Blaise ay boki mate so ba tuni bino bolo ba toza ba Camerounais oh ba Nigérien wana bazalaka na désert wana ba banga ba Camerounais. Mais Congolais, tout donc, bah, joyeux, pena bah, sasibino donc, bah, bi boza bah, tout le monde sans défense. Mais Camerounais, ça muta chaud. Le coup la bango. Bah, Camerounais, na loi qui a tché liboso, pour bah, tout traverser na bango, tant que bah, bimé la biso gain. Et au moins, na so, au moins, amené bela bato, bah, bimé li bino na bah, machette. Si ko tozo ya boy, ah, vie, allez, bah, Camerounais, na bando, le banabo en anglais. Bah, c'est bon que tout ça va Camerounais. Donc, où je ba bangi. Bongo siko ba bato ba yaka, bozu ba Camerounais te, ba ko kangabino, ba dépouiller bino, ba botolo bino ba mbongo, ba botolo bino biloko, et longi pe ya malchance au tikaliwana. Ba kangi au tikaliwana notat fo benga ba ndekono na poto. Ba tinda mbongo po ba libérer un temps so ba lobi $2000. 3000 €. Ba beta ka yo moi si ba ko abiser na yo biso to tala moi ba fi mususu mona pena ke na atikali atikali allez to tika to mata Maroc au mona tang mususu taba un après ozo tambola na Maroc quelque part bomoni yo mo ibika histoire ba ta Maroc pe ba Hollande ba wele me yo ibi histoire mboka neza pasi mboka na pasi to leki na biso to komiti na Oujda première ville à Maroc wana skoto niati royaume koko beka esta pression bote wana skoto moni ba koko baza wana mantone moni sko ba koko baza wana siko to komi wana biso to piaki 250 € pour to komati Rabat to komi na Oujda ba bisi binote Blaise Epsinotin, ngambong bapia nga $80 à chacun. Et ça y est pour na même binoti ah. Donc on est comme Oujda boy comme solo mususu.
oyo olinga continuer ti Rabat voilà oyo olinga continuer ti Rabat tosali masolo gain heureusement tosala moi ba 2 mois na lijango biso ba courager moi ko travailler zalaki au PC 250 voyage mais moi ba économie zalaki ndeka na biko réussir voyage 5e eloko économie moi ba économie zalaki aller obimisi aller ndenge ba ezala isko ba checker nga ba pesinga mikanda moi bétidien ça dit faut la ta propre pour ya osomba pour yo mo ke somba bien mais gen ko ke somba bien ngo za premier jour OK premier jour au réussir te baboy na loué taxi ba ko tika nga place au loué taxi na cité universitaire wana na loué taxi ti gare o la ti propre mokanda ba réfugié oyo somba bien baboy na ujda wana na zongi pale ozongi pale te to vana na cité universitaire ba libanda lobi nango susu oye attaque oye so somba billet ozui taxi okomia no somba billet baboy ozui su taxi ozongi na cité universitaire ovandi 3e fois nazo ko sala attaque par batekelinga billet batekelinga billet aliko to ka batekelinga billet mbala moko na kota na avion nakota na train nakota na train siko ya train ya ti na Rabagdal ti na Rabagdal nakomi na Rabagdal allez voilà kudu eko zanga espérant kudu wana vient nga pena kudu eko zanga azinga mbala moko bo ameminga na parler na Maroc na J5 voilà qu'est-ce qui voilà bandeko je crois que boki histoire mambo to salango po to sunga mutu moko o azwana biso o yazana nzela parce que batu bazé belé na nzela wana websa yo babenga biso basoso pembe to zala kaka boki parcours je crois que to salango po encourager yo oyo ki 5 principes 5 choses oyo il faut respecter aux obligations ya ko respecter yango ezali oyo ndeko na biso pola oti koloba awa kokosa makutu te kosa ko bajete parce que nzela wana alors pour tout ça parti où je crois que parti to koya to beta siko Maroc vina na Maroc na mikini alors analyse oyo sala est-ce que rally pour misuba za na poto awa alu nzela nzezo simba tete nzela Maroc ezo simba ba mo sina la maleka banzela wana pona yun banzelo tambola est-ce que za banzela ko tinda mwasi oyo lingi vraiment na motema na yo aki banzela wa de pas question ngai position ngezali parce que za nzela nga na sali pendant 13 ans na betingo bena 13 ans donc ngai na 13 ans wana na traversé 9 pays d'Afrique pour na koma na Europe donc ngai oyo na moni nako ndimate nako conseiller mutute Alexa mwasi nzela wana nzela wana eza pasi pona mibali mais pona basi nako benga nko pasi te mais pona basi eza enfer pona mwasi nzela wana eza enfer na nzela wana mwasi akobeta 4 jours asokola te mais bamibali baobimane na force na nzela wana mwasi akobeta 4 jours azobima te mais bako abusé na ye na ba niveau moko nzela wana eza nzela moko ya très difficile pona basi mwasi akobeta nzela wana te alongwe pena donc de kini pena makolo ti akoma na ba Maroc wana ekeba toucher te impossible son émission impossible et ebele même ba risque azemi ezali soki même pe risque azemi te ba risque ba maladie ezali ba risque ba maladie tout ça nzela nzela moko pasi makasi eza enfer pour les femmes difficile pour les hommes enfer pour ba fille donc ngai mutu azane na poto na conseiller abimisa mutu te abimisa mwasi te nzela makolo abomana abunda kaka ameki na kini soki simbita koti ata Angola ayeka lufu wana koti Luanda na Luanda avandi na ye ko créer ba billets ko créer moi ba gang à partir de Luanda na ba checker na ba tout bien Portugal ba tout ba koma à partir de Luanda Portugal ba tout ba zo bien wala lobi pona basi est-ce que yo bondima le londe ko no bimanzela wana ya mwasi tata ya mobali ngaya tande ko na mobali na ko bimisa nzela wana te
nako bimisa nzela wana te ba conseil ezala nango ba conseil ezala nango omeki voyage moko ya mwa leke simbite mwa bambongo echoli omeki deuxième fois bo sali mwa dossier omeki deuxième fois esimbi pe kate na ndenga ba coup direct omeki deuxième fois simbite mwa ba conseil mwa bongo ya pe mais yo ebi bien nzela wana ti parce que nga bena nazwaka mutu nazwi mutu na kisenso na ye no poto nzela makolo pelo te na Maroc wana na vanda rapena bomo na muta bengi waza na kisenso abengi yo na pesi petit nanga junior mbote ala moko babato abongo o vandi pena na Maroc bo esingeleli leki ya master nanga bengi ngovi na wana besoin ya Maroc oza besoin ya Maroc o koka o ina koka na cheke ko banda kisenso ti Maroc nga mona ye na récupérer makolo nga mona ye na récupérer na cheke su Maroc na côté poto poza na larnet ako Maroc ovie ngana na lar pono de miki yango sela nga ba démarche pas to composer moi li solo pe pecha kota donc nga longola pena na longoli mutu ki senso na yene makolo ti Maroc Maroc pe o côté pe miki to ebi batio banzela ba circuit o côté pe miki na kota ba te belé même na sala nguna muto yemo abengio azana posa aya nenzela yemoko mais nga na propre volonté nanga na bimisa leki nanga nzela makolo aya na ona moni na ko bimisete na ko bimisete famille ko ino bako kango ndokiti biso to yana banzela wana boye batu musu to kunda bango na ba Chad akufi batu mususu o akufa na Chad famille ina ya o poto bimisaki nzela makolo falotika ya vanda ne nzoka ya bimisaki azaki na tension bien mais ba famille pe toza moi qui sorcellerie zali ba kombe belé batu musu bazana nzambe te ba hotela boy mwana Marisha na komi na Chad wana komi na Cameroun nazo linga ki poto ba ko betelo ko moko ya ndenga ki mystique ba ko betelo ko mona ndenga ki mystique ya on tozolo ba ko réussir ali liboso nzambe liboso bena nzambe na 5 principes ba ko betelo ko moko mystique tokundi batu na Chad tokundi batu na Cameroun tokundi batu na Nigeria na Maroc ko n'en parlons pas tokundi donc ngana ko bimisa leki na ngata nzela makolo. Voilà, tout ce qui est à prendre vélo, pesa moi batu bambo te tosi sana biso, kobo sana marque maximum mbote, Mars ndangani mbote. Et félicitations pour le mariage, félicitations na petite sœur nanga ya ndako pena Nadine, Nassé, pire petite sœur. Moi c'est de gonanga Mars, ndangani mbote na bine sika boali na saluer baby. Na salué Bedikiala, préfet à Toulouse. En tout cas, merci na mon message na yo, merci. To sali deuxième numéro. Tozonga to sala troisième numéro. Vi na Maroc itiko kotami qui est toujours dans nzela ya sans mukanda, sans avion makolo. Togoya Bedikiala, préfet à Toulouse, mbote na yo, merci. Merci na bande konyo so obozo koma, obozo encourager obosenga ki na zonga na zongi. En tout cas, on a salué Frère Costa et on a salué grand prêtre mère, Sœur Erga. On a pensé pire moutunanga. Na piage mbote te sona na be mission je me sois oboka ngate. Grand prêtre mère mbote na yo. Grand prêtre mère mbote na yo, maman na ravi. Mbote non a parlé siko zali to okutana, je crois mikologa na kimi bino meto mona na kalamingte. Sans oublier Martin, vous savez Martin. Martin. Martin, Mbotenayo, Maman Laetitia Mbotenayo, Yvon Mbotenayo. Et voilà, Nzambe Azala Nabino. Merci, Nabandeko Bolandibiso. Je crois que c'est le deuxième numéro. Il y a encore troisième numéro. Toujours la demande Nabino. Les alliés pour la Tosunga, Nabato Balukaba Yabanzena, Nabato Balukaba Bengi Sabatu. Donc, moi, conseil, je crois que. Olandi biso oyoki conseil oyo soko kosala mutu makasi yo moko kokuta na ona nzela d'ici là botika malamu bye bye Nyenge ton mwana Paris Certina de Zurich Switzerland Odoko Jean Franco Ferré oyo la musique Yves Gel Décibel na DRTV Benoît Kissi émission Tam Tam
nasala makasi na meka nzela ya mosala nyonso mpo ya koluka sa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime danser lelo na bina wapio na oyo yanga bolingo ngai kona sala makasi na meka nzela ya mosala nyonso mpo ya koluka sa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okozonga sinago lemabulusu madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bino wapio na moyanga bolingo ngai kona sala makasi na meka nzela ya mosala nyonso mpo ya koluka Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Kolova Timbia Seleva Mano de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumé Arijana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Berthe Mosolo Bana Paris Merci Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba Olivier Krakou tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève